Singa famille ben na mekata na ngotaza ne vie na ngatu solo na biso. Donc ma trop. On est saboké hein. Par rapport à la sélection de la presse. Moussao, bébé, je t'aime beaucoup. Minonda sali kinduma na théâtre té. Ateki nzoto té na théâtre. Yo, Gloria yo. Moussao, Yonde. Moussao continue à te boy matu. Vanessa Moussao. Moussao. Tozo continue hein. Yonde. Yo tiko, est-ce que yo mona mupenda Minondo? Voilà. Voilà ça qui Gloria langi na bosola té. Nan. Pour le monde zo baka Yonde. Tengala bi Vanessa Moussao nde kwa Christelle Mamoumoulou. Mutu bazana yi. Non. Jamais. Yo mona Minondo tchachok. Solo ba ngoko ate pa kufile le po parce que mon kili même yebi. Soki muta kufi, il faut le bambo ya bien na yeto tozo yango. Rolangi baleki na Gloria. Gloria langi wapi? Ah, Junior. Na bien. Junior. Na biboy. Quand tu na mutute pardon ça songi. Est-ce que awa pardon quand tu na mutute. Internet situation na Gloria langi. Mabene mso za muta kanda. Wana mabene peut-être. Mais kanda ne umela. Kanda ne umela te atigi na. Oroma. Mais bola muneza a chacho côté. Gloria langi za. Mais il a auto le quoi. Nga na habité que soit ça là. Auto le quoi. Nga na habité nga te soit ça. Benga so benga fia na leki wana ba bote wana shabota te ba bote bele boy. Mupende na mona na te, libele ne mona na te. Ko yesiko atesko ba bote siko. Ba bota ngo pe legeli degré sko talara. Est-ce que moi ça gote ba bote? Ba go finga. Est-ce que na fingi na bité est-ce que na fingi de na so caméraman? Est-ce que na fingi na théâtre? Ça na ko ça va vérifier ba cassette tout banana groupe salon otina banzonzine. Au mona no libela ya nanité, ya Minondo te. Mupenda Minondo mona ngote do yaza loka Marie Misamu ya bato théâtre. Congo check TV. Yasi bo mutombo. Congo check TV. Yasi bo mutombo. Merci beaucoup Banerono sur Bolandi biso na Congo Check TV. Merci beaucoup. Merci na Mamoumouluba. Merci na ba Junior Dao Mobutu na biso. Omelette. Voilà, omelette. Rien à dire babio salama mbele. Junior Mobutu. Abeta Kareni Amado, obeta makamuje comme eto soko ki para batu tepo. Obeta na ndenge na yo Kareni Amado tala me kanga MCB ta 7 ans. Tokene na vidéo. Rien à dire rolo ba mambo na batu msusu te tala dei muto asa bube. Na matango. Kilelo. Junior Dao obungi ya. Na bungande ni ngam na zape na ngam tu zape na boy pe na biso mutu. On matanga mais on dirait eloko na komisa ngo moi émission mo boyenga na yo. Junior o changer ba chaîne trop. Et ça problème ni. Non changer ba chaîne te. Na miso na HB batu nyonso tu ba yebe o ba. Biso to ba ki na bolingo. Te ba ki na bolingo. Te bolingo wana eza mwana na botaki. Mais mwana ngo prématuré akufaki na ye. Bolingo kofi. Caprice Pamba Niance, Caprice Bolingo bien. Bolingo Koufité, Junior to solo la te, yo bien Koufité. Photo solo la marambo est important. Yo ki nanga. Marambo important ni matanga. Marambo important na minute to matanga, marambo important carrière na ngai. Comprendre, carrière na nga na sala batutu ba. Yo faut beta masolo na Junior ou pas capable. Parce que ça capable Junior, na minute ko zongi ko parler na yo. Donc ici, le soir on a retrouvé ce qu'on sert dans ce qu'on Déborah Bouanga. Talara to kabwana inae pendant un temps. Ce qu'on a mis sur ce qu'on trouve. Talara ce qu'on a mis sur ce qu'on parler mort aussi. Qu'on a zong ce qu'on parler nanga. Donc on zongi parler na. Na zong parler nanga HB Mon Info avec Déborah Bouanga. Donc personne ce qu'on a bandu ça comme ça. Beaucoup nande. Batu baye bara Junior Dao. Mais tant on va au monde Junior Dao on est-ce que batu ba sollicitation comme boya par-ci par-là et puis batu on peut ba ko kana ba ko kana ba maramte si go Nathalie boss nanga vraiment donc papa na Naël window pena umela HB ya umela pena tala Junior Dao na lisute oh na beba tanga monde na kimara ngamona kimara parce que ba mbouya mutu mo mega mbouyenga libanda oui mutu mo na poto tonga nga ya bi Junior musane yango na créer ki groupe mo ya ba chroniqueur ba benga ngoni groupe mo créé qui yo fondateur lelo ba koma musu ba koma bino ba ta polémique sélection de la presse Baba ta songi wa sélection de la presse isa moi gande aboy biso tout ça na ba objectif normalement net wa boy nga non na finga te bato batala nga ba yebi finga bato ba finga nga baza bato basela nga ba émission bazali
Pour nga ce qu'on est boy na rose tenter na répondre pour talara nga père na nga na nord na Paris wa ba grand frère na biso. Papa bino za nord lingo bo finga te. Te na ro finga te pour talanga. Père na biso. Papa ko tala ngona te pour ko to ba tout molinga. Te yes ko so na no finga sikoyo. Et Tom so e risqué asa il en sous maramte pour na longwa bakino. Ko so amoni da ke moi nga mo finga. Papa te moi sa poto te papa. Mais ngana boy père na nga non mutabimsi nga na mokili po basi wana baya. Père na nga non. Po tara junior ye jeune da aussi ka nga junior da aussi ka. Bonivé bien na biso Prince Tukuzu na Canada. Prince Tukuzu l'honorable abeti faux. Tara auti ta. Mon oncle na. Te ala oncle. Oui oui bana bata fo. Te na be bante na zong se rara. Na zong se tara oncle aux États-Unis depuis États-Unis au Ekin au Lugata mona kasina onte. Est-ce qu'il y a un sens? Junior comme fier des. Et puis si vous avez autant de zongi à remonter na batba luka ngate bo luka junior da bona boy nga ko tana regretter puis na donc. Na bité mais ane singa famille ben na mekata na ngota za ne vie na nga to solo na biso. Donc ma trop. On est saboké hein. Par rapport à la sélection de la presse Moussao bébé, je t'aime beaucoup. Gloria yo. Moussao Yonde. Moussao continue to boy matu. Vanessa Moussao. Moussao. Tous en continue. Yonde. Voilà. Voilà ça qui Gloria langi na bosola te. Nan. On a moni zo baka Yonde. Tenga bi Vanessa Moussao nde kwa Christelle Mamumu Mutu bazana yi. Non. Gloria langi baleki na Gloria langi. Gloria langi wapi? Ah Junior. Na bien. Junior. Na biboy. Tu na mutu te pardon za songi. Est-ce que awa pardon quand tu na mutu te. Internet situation na Gloria langi. Gloria langi za. Mais il y a autre l'école. Nga na habité que soit ça là. Auto l'école. Nga na habité nga te soit ça. Benga so benga fia na leki wana ba bote wana shabota te ba bote bele boy. O te ba crayon. Te o so ina habité net tantina biso te suki boy. Est-ce que na fini? Na fini ta na lobby ka mo suki ne ngate. Sko yesi ko ate sko ba bote siko. Ba bote ngo pe legeli degré sko talara. Est-ce que moi ça go te ba bote? Est-ce que na fingi na bité ban est-ce que na fingi de ko na so cameraman est-ce que na fingi bon so ba mutachi ba bote bita mususu tala bagolati est-ce que na fingi oui la ogisen yo ba ma ba charge à Karine na kombo no tangelinga na ba kombo na ibina nga ba kombo te si tu sais que yo za na sélection de la presse te sélection de la presse ne dans so bisa ya moi no nga na bota to imposer pe to baptiser pe to baptiser pe comme ce que Nathalie Bouzobeye ba n'importe quoi yé na sundoli nanga batigali ce que monde lelo ba mo boma ba ko mo pesa raison lelo ba mo pesa raison na bato ba inaranga na pesa raison Benji c'est bon na pesa raison Magali Congolo lelo ko mo pesa raison ba na mto so na naye nani Moura de la presse na côté n'est pas bien raison Magali Congolo a bien raison babé banine te na so bene mission mo ya bientôt solo lango na bike na Congo check ba Holanda biso Junior Dawa to ça matanga ya Solange Mindondo pona biso to sala ki pona kanga ki pena poto tonga bien moi de la fin na yo par rapport à émission. Merci beaucoup na bike yo mutaba polémique mutaba buzz donc tarayo yo ko dunia bon niveau batu ba lukaka yo na ebité ce qu'on est singane na boy biso to zaka so mabe ya to limwe mais yo ce qu'on mi kotisa ce qu'on arata mabe yango yango mona donne ya boye ya moko la pour batenia ba blé wana zo lukaka yo bani donc bilo ma bon matia na c'est tout ça musala vraiment erosala bien ndeka fabrica ça lo batara lelo a mo boaka fali pa pamba donc il a ici pendant qui non ya boy zo pe boaka Karine Mokonzi bon wana italien bon wana italien on te wana na bango nde ba bandaki na nde pe ba sukisi ngana tanga komba fali pour fali c'est mon père à moi donc vraiment na pesi bato nyo surtout au ba soutenara ngambote et puis ba abonné na biso ya HB Monde Info TV avec Deborah Bouanga avec papa Naël Window mon vieux Hugo HB mon boss en même temps na pesi lisusu aza moko na États-Unis wana la moko wa sima États-Unis surtout bato tout ba États-Unis donc est-ce qu'on va bien avec code des États-Unis nani wana Glorfie Mwaka la Kimora Glorfie Mwaka vraiment na peso ba bisou babi kala mingi te Glorfie Mwaka hein
yende code des États-Unis solingi pe na pesio ye poye ah glorifie moi kana sentir depuis États-Unis ye pe ndia bo mituka o ba voyage lorote kala mingi te bo mona pe Junior Dao na kata ba mboka moko boyikaka grâce à glorifie moi ka la Kimora. Vraiment, on est ensemble, merci. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'il est au Zongi parce que Jerry Kobetox, matanga to lela, mais er mo pe fo moi délire ça. La toute information sur le talent, er mo zaka donc wana ezaki Junior da popo. Moi stress to lele le kene moi mketo zonga na lela. Voilà, bande ko bazo ya kaka. Ils ont ça la passi. Nazo moko ya mwana ya José. Ozaka pa ya José, obe olongwa. Nazaka pa ya José. Nazaka na standard. Na standard na actrice principale. Ba pesa na titre film ngo nini? Tabita. Ah, Tabita. Yo nozaka Tabita. Te ngazala Tabita te. Mais nazaka pe ka actrice principale. O umeli pa ya José. Kasi wana papa nanga. Ya José de Londres. Merci beaucoup. Voilà. Ils ont représenté standard, les loya Mindondo Akufi, ya Solange, les lobani no kolo bana bato ba Hollande maman. Ezaka passe. Passe eza makasi pona mama oyo. Azaki mama o abimisa bato ebele. Asala bato ebele bazala. Mama moko bien bon. Ato bandi théâtre lelo. Oza mutakala ya mona ngoti. Ya mbolo kwa boye. Mboka lo kwa boye bani. Ya teke o mutu mo boye te ya bandi lelo. Ngala banda kala pona ya mbete te. Azaki mama mo bon. Soto vandi ebeti lo kwa kaki mo boye na mato ya bato. Yango moni ba artiste, ba acteur, ba actrice, bazoya ka kolela mama Mindondo. Apesi biso passe makasi. Place aza penza. Molimo ne pe mana kimia. Bana batikali. Bino ba comédien, ba papa, ba mama. Tomeka kosunga. Bana atiki bana. Total la ka famille te. Bino so mutaza bo solana ye. Te ko banga no tenga kala mingi te no sa plateforme na ba comédien parce que na pe na lingwele na théâtre, na pe na lingwele na internet. Donc déjà plateforme na et ko compatir na ona makambo wana. Et ça bien. Photo sunga na rande to zabo et to na compétence. Lelo so compétence ta longwe mo na tikali to yamba kende to ndanga ba compétence. To yaka bo na matanga ndeto yeboele. Ezaka na matanga te. Moni ba caméra pe. Te. Esimba te mais Moni on est pe makana kimia na leli. Voilà, merci beaucoup Lilobo alobi en tout cas na tenir on peut belé ba elem susu ba filmer bo on a ngate na France, on a ngate na Belgique. Mais l'habitant il y a Solange on ça la une semaine, 2 semaines, 3 semaines bana na yeto bandeko na yeto papa na bango. Parce qu'il adresse tous les comédiens ba bien. Taka ngana za natif ya Lemba donc moi on attend école primaire na Mokengeli di. Et puis autant école primaire na Mokengeli père na bino directeur en 1986. Bozalaka on a vu Sabino qui n'a lingoué, j'ai ma fille, elle a 19 ans, Aïcha Bampele dit bientôt au la la force de ma jeunesse. Merci beaucoup. Toujours continuer. Na moni moi songi penga pe na ke chama songi. Merci à toi pour ça. Pardon Junior. Maman bonjour. Bonjour Jerry. Wa kufi za sœur no quartier bi. Oui, si. Amona nenge ozo comme artiste. Ouais, biso beto do talende to kengele Mindondo ya wana to retale. Star pendako ya ba star. Po ene makam ya banango kala. Tam da sana avec kwedi. Ba si c'est ba li party ba star tongo lelote. Salongo na fina biso elombe. Na mona ba ka souvent na ve elombe. Na restaurant mer pas ça pas fina biso Robert Basende. Ba on va ça la ve elombe. Moi ga bolingo wana vraiment c'est bon. To ta raser na biso star na biso ya veni pe ka quartier moko ga malemba ngo. Ba o pe ko ba viena ku ba so ba miko boyo so boy miko on s'en fout. On s'en fout, sango tant comme la kio surtout yo za la lemba ezakine. Tena okai bien te. Là ba benga pa cordon nga mundi ba faut que ta manque so image ou image nini. Oh Mindondo kofi nga to koute vendredi na moi que vendredi ti a ça ba programme ne ba balé mambo belé. Tu na mbouye tika yo sa ka bo mbouye na kenanga. Na kamonde akofi ne ba esika pe malade yango vraiment. Nzambe kande mutayebi ya patience ya biso to souhaita peut-être ka to kufa kaka nzambe nga umema talanda 1000 wolo po nana po sa vie makasi mama za po sa vie makasi naza confrère nanga bonjour. Ouais, bonjour. Kimezali. Ouais, Kimeza, mais Kimeza parce que dernière fois
la réunion d'artistes et pas Papa Nabiso Masumu, donc j'étais avec lui, tout ça avec une émission. C'est pour la santé, qui a bien ma casse. Parce que nous avons une zone nous naté, bon. Les locaux battant des trucs qui a confié entre ça les passi, on dit tout les la passi mi balé, tout les la mutu puis tout les la famille etikali. Les artistes, oui, les artistes et comédiens yamboka na biso bazo kufa ba pauvre. Donc ils ont ça la passi na génération peso ya komona ba icône loi ba mindondo o série total la biso to na ba mike et tant suspect musala lisang o ya télévision na ba été un jour dans salango mais nzambazui nzambe mtapisaki mais l'état na biso en tout cas bon mais un peu ko bongisa o etali ba comédien et au sala vraiment bien parce que au monde ba comédien beli bazoganga ba patron ba nini et belé petozo ka ameli mbongo ba tout cas soni mambo nyonso nini pour ça ya mbongo donc l'état ça la rien pour na comédien na biso donc souci les amis balé to perdre yé na pesca courage en famille na et puis na mandeko na voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a Roger moi na mboka malgré les loza aux sala aux a deux chapeaux aux sala cinéma aux a pe na kata cinéma mais avant banda cinéma na ba no monde ba approcher ba comédien makasi ti le lo même poto et tout na aux a qui fanatique il y a théâtre trop depuis na moi muke nga depuis na ba âge ba 8 ans 10 ans so tu ne parents na nga na banda ko imiter venga Dios depuis na moi muke nga na on imiter ba vieux nani badanga tant bandanga na moi muke na ndo ba Babylone ba libumo ya on peut na comment na libumo pour déjà na banda ko lukango déjà na ndenge ya ko chaka ba bilamba ba nini donc nga banda ba comédie depuis quand nga za pasteur c'est comédien nous on a ba âge ba 8 ans ba 10 ans donc on a autant dit ça ba tuna balabala na ça ba ventir donc on a grand fan ya théâtre ya blague ndo mona nga boy nga so na parler na nga en tout cas kutaka ba CD ya ba théâtre surtout ba tulwa mangwaou mangobo ba tulwa lokuli si atula ah on a dit mais non wana bato wana bazanga tena parler na nga po baza bato so ina ba nanga jaja venga Dios vemba lo sombo baza bato donc ba bukanga ya blague ti mais kutala ko perdre il y a Solange ça vraiment icône munene asa pe serno na biki bozala zala na trop bomonana na makambo ebele na mona trop ser Solange d'ailleurs baza ba sero ba pesi biso goût ya musalot ba bersa biso hein ba bersa jeunesse na biso à l'époque na groupe Salongo Mindondo bazaka trio Mindondo Lipati na Sengo ah mais non star de star ya théâtre bango wana bango po groupe Salongo yango d'équipe nationale à théâtre donc sentir que bango ba Cédric Bakambu ba Bolasi au sentir bien que non ba icône ya théâtre tant on a biso ba sero ba pesa lengi et longa na sepela na ye pe na lingara mingi ezaki azaki sympa kotalo dimati na te mazaki sympa parce que y a une coopération avec comédien il y a qui chargé à protocole au senti que avant tala qui non était ma hôtel ma bana protocole ya mbarabatou ba ya na benvenima ba net ba matanga boye de ya za le chaque Congo voilà il y a comédien dans sens que il est social à yambarabatou bani alors c'est on a mbanga trop après ça ba valer mon mituna nazana n'est pas naé au senti que oui a baissé on a yambo na douceur na respect après ce petit yemo so motu non est-ce que ça va alingaka vous à l'aise vraiment pe elo on a retenir pas na ezani 5 minondo sali ki ndumba na théâtre té ah bon minondo sali ki ndumba na théâtre té ateki nzoto té na théâtre yo tiko est-ce que yo mona mupenda minondo jamais yo mona minondo cha choko solo ba moko ate pas kufile le po parce que mokili même yebi soki muta kufi il faut le bambo ya bien na yeto tozo yango mabenele mso azaki muta kanda wana mabena peut-être puis kanene umela te atiki na ye okoma mais bola muneza acha chokote mupende na mona na te libele ne mona na te na théâtre c'est na ko ça va vérifier ba cassette tout bana na groupe Salongo tina banzonzing au mona no libela ya nani te ya mindondo te mupenda mindondo mona ngote do ya zalo ka mari misamu ya bato théâtre
Donc ça par exemple bien oh to le bateau pour que ça va tout musumu te ma passi mais to le ba pour que bandeko musu pe ba bazwa yango voilà bazwa quand même modèle ya malamu nde bazwaka ya mabende ba batikaka omona donc azaki na ba makamne mo bien oyo lelo elo nga na regretter Mindondo akufi pauvre chez bango ok il fallait toi chez Mindondo avant vendre chez les parents tandis que tu as servi mboka na niveau mboka na biso ça la Mindondo ni komona mamba eza pasi mbongo ba comédien mbongo ba artiste ba tumusu ba dondo lango ba tongela ngo ba palais tala ba théâtre Mindondo sali na Congo mais Mindondo za na palais. Et puis dernièrement toutes années a été représenté Congo na festival mon na Côte d'Ivoire yebisanga sko mais au moins ba droit na ya zo angote ba ministre mo ba zo yango ba directeur cabinet mo ba zo yango ba mutu ba le lango ba 10e femme ba zo tongela ba palais ba artiste ba kufa pauvre total nanu wana za itanga l'état moyini peut-être na tanga fati état des droits et rosimba quand même déjà 7 mois en 7 mois en haut il y a un artiste ni à CPL déjà mais to lobi te ki ba merci gouvernement bima merci gouvernement bima to ana problème na bango te to lingi ndenge boya aussi sa mambo ya mabe to boya o boya longolango to zo malamu bino ofinga ki ba wana bazali en place pour takaki bango parce que bino nde boya osala bien to po ke bino ba fleur ndenge boya gouvernement sika to lingi nde batela biso ministre culture za la muta culture et d'ailleurs batela biso ministre culture za la maçon oh basketteur moko ministre culture aza menuisier non ministre culture za la muta culture aroye ba passe ya bato culture au moment ministre sport bochata Shabani nonda bochata mutu mo boya sport et aroye ba ke ma sport ezaka boye vraiment ça la bien te artiste toujours kufa pauvre artiste ga mutu matolo artiste ga don mandian OK pene ba chele ki tunga na balabala ba sengele cotisation mais oui ndenge ça na nga kufi boye donc chaque con azu copte mais veut pas obéir chaque con abiki tanga ga Mindondo kufi abimi aroya karate abimi no putain akomelinga ya wa tikako nga za porte parole na ye voilà to comme na suka monde la fait quand même en tout cas mot de la fait ça qui bana poto bo déranger nga trop notamment ma sœur nanga mami Lulendo na Strasbourg ba Pauline Soda na Château Rouge na ba papier ya la na Lyon na moni ba sœur nanga lokola ba Zuzu Senga ba benga ba ondi maté Bruno Lubika mbonga propre abi Pyrogen na ondi maté matumo na zola room international mboka absinga Pyrogen qui no tala po ya lo ba mongo muke est-ce que ça solo Mindoski akei yango mo to ye otala to confirmer que Sœur Mindondo a sous-souté que son âme repose en paix bino ba fanatique ya ba artiste o bolinga musana bango atako l'état boaka biso bino bo boaka biso te na bi ke réunion ko salama ba robimisa mutu moko wa ozala chargé ya ko récolter en tout cas moi muki obozwaka wana botinda rapport aider famille poto bino biso l'état okunda Mindondo wana ne ba nango l'état okunda Mindondo keba bomona vital caméra royawa bokama pe maman Denise aye ou bien tout maman social ye mo pa ko imbala mo maman Olive Lembe pa ko kweyawa aller maramper et changer ndenge maison champ pourquoi pas le gouverneur de la ville papa Chantini Ngobila a ko kweya pe mambe changer mais bandeko botala ba comédien bolinga msana bango en tout cas contribution na bino et au savent bien. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka na moni ndeko na ngai ndeko na ngandenga bofi bosange bonjour. Bonjour mon frère. Voilà. Tozana ye manager, ya zaka manager ba artiste musicien mais azaka pe pene ba comédien. Ndeko na ngakala. Ngana tokutana kana matanga vraiment. Yo benga nga sustain. Bonjour. Ngana okana matanga. Ndeni. Sœur na yo ndeko na yo adaye akei. Ouais, vraiment et puis singa passe bien pour natif alemba. Donc pas n'habitué ça tout justement na quoi wana et pas parler kinanga na saluer pe na pesa. Donc en fait tous avions nous avez éprouvé avant na le toy na quoi wana. Donc vraiment ça tous avons collaboré bien. Na yeba ki na moi ba relation belé toi ki nango tous avons collaboré na kuta reçu pas vie nanga Rombo Tunani. Tous avons na ba relation na biso vraiment donc et
ya kosakana te gérer comme tox. Donc c'est pas si makasi donc to vandi kaka boye muta beli te bana porte bato to na beli nini yango to yaki surtout bino ba natif alemba boye bisa biso ezaki. Non en fait ndeka muta kufaka donc akufine ka bisque pour ça ko bela yo zali 207 ya ba comédien. Yo ndio za chaka kongo na bango ni ko pesa information atana ko sunga nga sunga mais au moins que ye brisque kaka ndenge nzambe ka pesa ka yemo ko bendi donc tous en a problème ya moto te famille te problème te au comédien mo rati au comédien moi ça rien donc ils a ligwa iye ndé sali kasser na biso Solange Mindondo atika biso donc son âme repose en paix. En tout cas baza bana basi oyo babandaki révolution ya théâtre sérieux on a l'époque qui m'a boqué OZRT moi na si aleka sans maquillage zaki blague la joie ba rôle ebelé et puis yango epesa lelo force na batu nyonso baza théâtre lelo bana basi ba ya osala métier pour à l'époque oleka na télévision na OZRT à l'époque OZRT papa titenisa na ona zaki blague donc zaki blague donc il sert na biso que son âme repose en paix. Et ça na ko kamin ko loba mingi penza troté to kine no mo semaine oyo te ko leka to sola kine il fallait to kutana to sala mo eloko moko mais nzambe abengi nazana mingi vraiment ya ko loba te ils na mawa donc gérer ce qui a belaki yo muto liboso ngo panza sang parce que ça me no bien yo ndo salaka eba o ezo bombama na kati. Voilà, merci beaucoup Natiki Mukio Vando Sohana Baninga Nazoya. Voilà, merci beaucoup. Les Mamabidi, joueur Nabiso Lemba, Ser Nayo ya Solange Mindondo Azate parce que ngai natanga bato yo baza ba proche. Les Mamabidi ka neto solo liwana Ser Nayo ya Lemba parce que na minute aza artiste comédien Congo mais aza natif ya Lemba bana Lemba donc surtout on a bien appelé mingi ba joueur à Lemba ba joueur qui moaki. Yabi ke moko matete lemba c'est bon bat loko la ba ndonanga ndava na doa nga ya Patrick az ancien joueur à Vita bino tout na ba lema mabidi même ba matumo na zola room donc ndenge zala kaka ba Jonathan Bolingi talaka nde ba uto ko honorer papa américain Nimpangi donc sali bien merci beaucoup to komi na suka vraiment je l'abino toujours ba image ils ont continué to pesa bino information bolandi biso na Congo Check TV ya yemoko le boss Sibou Motombo les patrons merci beaucoup et merci aussi à Mabela Dinganga merci beaucoup tokutana à la prochaine vraiment donc merci beaucoup ciao Congo Check TV ya Sibou Motombo Congo Check TV ya Sibou Motombo